histoire vraie ya ndeko na biso moko ya mwasi Olga aye vraiment na kati ya plateau na biso azoko kapenza koloba histoire ote mobali aza ingénieur ya bâtiment ba vivre na mwasi mobali tanga moni azui mwa misolo oye sengelaki abala mwasi na ye abimi epa ya mwasi atuni kaka ndenge ezalaka pona kosenga loboko ya mwasi esengi nini famille ya mwasi pe bapesi ye non tosengaka na prédote faut sala boye na dot faut sala boye non na kosangisa la prédote na dot pona doter mwasi nanga na zwaye tovanda ndako moko ndenge nini oyo ezalaka eko sala papa ya ba Olga aye kokufa Olga akufeli papa akufi batie corps ya papa na kati ya morgue batie corps ya papa bavandi esali ke il faut to kende dans 3 jours to ambome yomo yebi biso na Kinshasa ndenge ezalaka soki ambome corps te ba congélateur yango ekoma nango ya mame corps ya papa ya ba Olga ezomonana te babandi koluka corps ezomonana te bake ko porter plainte na kati ya parquet non ndeni corps ya papa na biso lelo 5e jour corps ezomonana te akota na chambre atala corps ya papa na bango na kati ya chambre ya fiancé na ye en tout cas ezali vraiment pasi mingi esali pasi mingi na kati ya motema vraiment corps ya papa na bango na kati ya chambre ya mobali na ye aza vrai John abiso asola ka bien kitoko apisa biso ba idéologie na kati ya chapre dans ce boyi bonda so sali mo kilina yo. Mais voilà Nathan ekoute la bino balandi ya chaîne na biso 1J4 Cadence TV. Il y a les grands visionnaires, le boss parti Libondas Achamo Pepe. Toujours na rubrique na biso ya j'ai compris la vie bolingo ezawapi. C'est bien moi Sarah la douceur. Oyo ayaka toujours kolobela bino makambo etali couple to bongisa. En tout cas na memeli bino histoire moko très touchante, histoire vraie ya ndeko na biso moko ya mwasi Olga aye vraiment na kati ya plateau na biso azoko kapenza koloba histoire ote alobi mama Sarah yonde grand visionnaire oyo lobela kama solo na kati ya 1J4 en tout cas lobela nga li solo oyo nazape na posa ya ba réponse ta bino ba téléspectateur na ba téléspectatrice na biso na kati ya chaîne na biso li solo ezali ya mwana mwasi na mobali na ye kaka ndenge ezalaka mwasi azo vivre na mobali na ye na kati ya couple nanu babalani te mobali aza ingénieur ya bâtiment ba vivre na mwasi mobali tanga moni azui mwa misolo oye sengelaki abala mwasi na ye abimi epa ya mwasi atuni kaka ndenge ezalaka pona kosenga loboko ya mwasi esengi nini famille ya mwasi pe bapesi ye non tosengaka na prédote faut sala boye na dot faut sala boye non na kosangisa la prédote na dot pona doter mwasi nanga na zwaye tovanda ndako moko ndenge nini oyo ezalaka mobali aye epa ya ba mwasi apesi dot na ye epa ya ba mwasi batie mariage na 2 mois mwasi na mobali ba célébrer mariage na bango e ko sala papa ya ba Olga aye kokufa Olga akufeli papa akufi batie corps ya papa na kati ya morgue batie corps ya papa bavandi esali ke il faut to kende dans 3 jours to ambome yomo yebi biso na Kinshasa ndenge ezalaka soki ambome corps te ba congélateur yango ekoma nango ya mame bake ba ambome corps baluka corps bandeko nanga ba téléspectateur na ba téléspectatrice na biso na kati ya chaîne na biso 1J4 corps ya papa ya ba Olga ezomonana te babandi koluka corps ezomonana te bake ko porter plainte na kati ya parquet non ndeni corps ya papa na biso lelo 5e jour corps ezomonana te ba en tout cas baluka corps ba monité moi ça lobi na beta to et pas mobile na ngai ba souci ka ndenge zalaka souci eleki na beta na autour kuna na pokwa pona ke ko se détendre moi muke makambo ezoleke la penza
Comment corps ya papa na biso ko bunga kaka bwe na kati ya mort corps ebunga ake pa mobali na ye bandeko na nga eza vraiment pasi pe mawa akota na chambre atala corps ya papa na bango na kati ya chambre ya fiancé na ye. En tout cas ezali vraiment pasi mingi esali pasi mingi na kati ya motema vraiment corps ya papa na bango na kati ya chambre ya mobali na ye avant na kati ya mobali nyonso amona mobali na bakisi te mobali pa yebisa ete ke te koto kokoma te koto okoma mobali yebisa ebongo te donc ezolekela azolela kati na bilamba alobi mama Sarah yo muto kolo masolo yo taka masolo na kati ya NJ4 mama Sarah yaka nde na komaki sur le terrain lobby na landi li solo wana kutu na lingaki même nazwa ba image metala nde to komi na kati ya mukili oyo ba image ya mutu ekutaka mu vie ya mutu lobi na komi derrière le baron ekozala malamu te moyen nazwa ba image nde konanga ezate en tout cas esali pasi mingi na leli na kolela corps na kati ya chambre ya mobali histoire vrai bandeko na ngai mobali pa azolela corps ekomi kuna ndenge nini mobali alongoli na chemise abi mama Sarah na yebite corps ekokoma ndenge nini tozoyeba te tokumba corps toke nango kotika morgue pe ekobalukela biso bozwi corps ndenge nini. En tout cas bandeko ezali vraiment passe histoire très touchante. En tout cas nanga moko esalinga vraiment tension pe nazwi émotion ya komona corps ya mowei aza kokufa na kati ya morgue ni kaka ndenga za na morgue na kati ya chambre ya bokilo na ye epa ya mobali ya Olga bandeko na nga histoire oyo vraiment pona nga nazoyeba te nazozela vraiment ba réponse na bino nde ba téléspectateur na biso bino nde ba téléspectatrice na biso na kati ya chaîne na biso NJ4 botala numéro oyo e affiché wana eza numéro ya nga mama Sarah la douceur bopesa nga ba point de vue na bino ba mama ba papa ekosunga biso ekosunga pe ndeko Olga toyeba nini oyo tosala na minute wana tozwi corps to déplacer yango na kati ya morgue mususu totia yango na kati ya morgue mususu to memi yango na morgue mususu na morgue ya Mabanga pona indice oyo ebomama donc eza idée nga na pesi na bino zwa corps kende nango na kati ya morgue ya Mabanga tia bakunda ebongo oyo bakolandela likambo oyo yebaka koboma moto epa ya famille ke yondo longola ki corps omemi kuna bande konanga eza pasi. En tout cas naza vraiment na posa ya bavi na bino babone nanga babone na chaîne na biso ya NJ4 obolanda maso na biso kitoko koleka na kati ya chaîne na biso ya NJ4 ba mama botika biso boete bopesa mama oyo Olga jeune fille na biso Olga bopesa bavi na bino bobenga na numéro oyo affiché na kati émission oyo bokomona numéro na nga mama Sarah la douceur bopesa ba point de vue na bino mama Olga mwana biso Olga asala nini. En tout cas eza histoire moko très touchante place pe ezwami bino na ebike pasi onga na yoki bino pe bozoyoka yango. Moi conseil na kopesa na bandeko na nga ya basi pe mibali papa soki oza na mwasi na yo zala na vérité soko yebike oza na eloko mo oyo oza caché loba na etala mama naza boye mwasi alingela yo ndenge akuteli yo na yebi couple moko moyen na betali solo ezate mwasi asimba même biloko ya mobali na ye asimba kisi ya mobali na ye mobali alobi mama nga naza na posa na bala yo mais nazaka na nga na kisi na nga na oboma na nga yo te mais nalingi kaka oyeba ke nazalaka boye place boye kosimba te place boye kokoma te mwasi oyo akolinga yo na ndenge oyo ozaleli akomonana o pa olinga na ndenge ozaleli te akomonana. En tout cas eza conseil gratuit kopesa epa bandeko na biso mibali obozana bakisi moko ya kobombama
tala siko ndeko na biso akomi derrière le baron lelo so batie likambo oyo na tribunal ndeko na biso akokota prison bakokatela ye vraiment ba prison ebele. En tout cas, ils ont conseil pour leçon morale oyo biso nyoso toki ko attirer o toki ko zoa vraiment na kati ya ba société na biso na kati ya ba vie na biso na kati ya ndenge tozo vivre là na ba couple oyo tozo kuta nango na biso pe bandeko ya basi tangu oyo tozo linga pona ko tia te bino kaka biso nyoso pe toza na bana ngamoko pe na za pe mutu tangu ozo linga mobali mama linga oyeba mobali nini o nazo linga mobali o asalaka nini compagnie ni ayebiso kateke na za ingénieur a bâtiment yo yebi place yango o ya salela katete ndeko nanga mwasi linga oyeba mobali bien bobo komane na niveau libala oyeba e bien église nini asambelaka musala nini asalaka tangu so mobala za na association moko ya ba malfaiteur o bazo bomba batu bazo sala boy oyeba pe ta mususu papa ya Olga mutabomie eza mobali pour utiliser nzoto na ye bazwango na esprit okoyeba te. En tout cas epesa biso bandeko abasi leçon munene oyo toyeba ndenge nini ya kotambola ozana relation yeba ndenge nini oyeba relation o malamu nani o nazo bala nani o nazo vivre na ye po ndeko na biso talambe bakoya kinango naza beaucoup plus na posta ya ba audio na bino. En tout cas bosa elanga ba audio botindelanga en tout cas na osepela mingi tozwa likanisi ya biso na bino koyeba ndeni to koyeba ko pesa ba point de vie na biso et pas ya leki na biso Olga ba mama botika boete. En tout cas na bosani sans plus tarder bo liker ba vidéo na biso bo partager bana matete na bosani binote mbote ming na ba mettre nyose ya matete o balinga kalibondase o balinga chaîne na biso ya 1J4 bo liker ba vidéo bo partager et ça la biso bien. Mbote na mobose Pati Libondas ainsi que toute la famille. Mbote na tous les chroniqueuses nyose ya chaîne na biso ya 1J4. Mbote na Mirabel Nana ba chroniqueuse nyonso do moyena tanga ba kombo te ba kombo ezebele Olivier 0033 mbote na Obisika ezwamiyo na pesi mbote na Juno en tout cas cordon na biso mbote na Pongo Jazz Marsi Pongo Jazz vena du Suisse mokonda Suisse mbote na Roger Mbangala na pesi epe mbote sike ezwamiye na pesi mbote na famille Makengo ya poto na Kishasa na pesi mbote na famille Munongo esika nyonso ezwami bango grâce ya Munongo Carmeli Munongo na pesi mbote na Fwebe bisika ezwami ye na pesi mbote na les grands caméramen fils Matondo donc caméraman du moment dans Simba mbote na Prata Gila Prata oh vraiment la kisa tous les théâtres artistes on sur théâtre au bomonaka donc yende formateur na bango a Prata Gila Prata na PCP mbote pona lelo émission na biso et suki awa naza na procès ya ba vie na bino bo contacter nga na numéro o e ko afficher na kati ya chaîne na biso bo mona ba numéro na eza ko afficher numéro ya Mama Sarah la douceur. Naza na posa ba audio na bino naza na posa confirmation na bino poto ba kopesa moi na biso Olga. Ciao ciao na lingi bino, je vous aime tous. Aza vrai John abiso aso la bien qui to kapisa biso ba idéologie na kati ya chaptre dans ce boyi bonda so sali mo kilina yo